MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Kola la rola mukaka ndena episode bino mambo ezanga raté. Et nakutani na poste moko na réseaux sociaux ezo lobama topi bazo lobela yango bino bebika likambuso ko na communauté. Je crois batobele ba mon image à moi na oyo. Et il a été abandonné par sa tante à Kinshasa, qui lui a fait croire qu'il s'agissait d'une petite vacance familiale pour célébrer les fêtes de fin d'année. Ces petits garçons et Azana Kinshasa basundoli na gare centrale ninge toyoki. Na petit so eno tike na ndako men ninge toyoki o basundoli na gare centrale. Les kamni koyo. Et un adolescent originaire de la région de Bourgogne, en France, s'est retrouvé bloqué à Kinshasa après avoir été abandonné par sa tante. Celle-ci lui avait fait croire qu'il s'agissait d'un simple voyage familial pour passer les fêtes de fin d'année, mais voilà déjà 3 semaines qu'elle est repartie à Paris sans l'en avertir. Ok, je crois que vous comprendrez. Et là, il y a passé ça commentaire à bateau. Congolais compassion ici là. Sur 100 commentaires na tangi. Mi baleka ezaki peut-être ya mais boyebi li solo te so eza pona nini pourquoi déjà bozo condamner mwana bandeko niveau at bafingi mwana balobi elongi nezo funda bota lelongi oyo aza 25 oyo mususu alobi encore ba séance ki ndoki ndenge zo rata savez congolais nana esengote ya li solo mawa mais congolais non congolais ta eloko mawa. Au fait, va commenter négativement, va finir, va condamner moi noyo. Va me soulever bien, il y a des gens qui ont moi ma bé moi noyo. Et ça moi ma bé, botte il y a moi no ces garçons peuvent avoir quel âge? Moi non aux âge né. Moi non aux âge né. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses sur ma vie. Mais bon, Dieu seul sait pourquoi. Na boina bana okanisa na bana obeta ma solo mususwa na bana yo bimisa ba ma miswa. Et na yobi pisa vidéo pamba na na pesa conseil na moboti mutu nyonso aza moboti o landa ngai obota donc wana bana yaya bokola mwa muninga malamu ezala ya ndeko na yo ezala ya mobali na yo ezala ya bokola mwana muninga malamu so ba pesi to ba tiena disposition na yo ke zo bokola Bible zoloba Dieu punit l'iniquité des fils, des pères aux enfants. Tant que père, la parent, na maman aux enfants. Moi, j'ai déjà vu des innocents souffrir. Basale l'autre cas pour maman, bon, ça m'a maman bé. Il y a de ces choses-là, ils ont dans la famille, moi, je peux pas. Moi, le bango boyezate, bo kokate, bo ndimate, bo lingate. Un frère à moi un jour me parlait avec larmes. Que bandozo va punition déjà mon en plein hiver batiki on a jardin na butu pour ani ka pour maman bon za monter mama be ko traiter bana baninga bandoki bana bambanda bandoki quelque chose m'est déjà arrivé je vais pas en parler, ça fait partie à témoignage non pas parce que nana rancune na motema non pas du tout, je suis chrétienne. Je sais pardonner. Une personne devait me traiter de dire ou encore m'exposer si je peux dire, m'exposer aux gens qui ne sont pas de la famille parce que j'étais mauvaise. Topé pour bailler baké na moi na mabe. Et pourtant, la personne était censée de me protéger. Parce que c'était mon sang. Mon sang. Elle devait me protéger. Mais elle avait décidé de m'exposer. Pour Ayazo a raison.
parce que soi-disant j'avais terné son image ou encore sa réputation. Bref, c'était un pasteur. Avant de liboso nanga tozo solo là, un pasteur ou appelé ça ingai ou a remonta kingai tozo solo là. À l'époque j'avais qu'un enfant. Mon fils aîné avait plus ou moins 1 an. Aïbsinga abi mama. Au monde moi no. Tant au long la salité. Au bébé c'est loin terre. Abina psite ya le bien pour moi na. Moi mutu msusu. Okangai, okankele. C'est vrai, belé bazana ba ona motema ana au pangusanaye, pangusanaye. Mais mingi, belé ba osala ngo na motema te parce que salité. Mais moi na imoko. Au sango bongote. Au sango na motema parce que moi na. Vous savez quoi? J'ai vu aussi des gens subir les conséquences. Talanzamba mystique. Na oloba na tanta mwano. Na ebiga olanda vidéo oyo. Parce que ba otindele yango. Mama, so bota tes problèmes te, mais so bota. Yeba ke tu feras souffrir des innocents. Moun ba no boti wana. Ba onyoko mara un jour. Ah oui. Na oloba no mambo na maîtriser na yebi. Bana na yo. Baro nio kolaka yo un jour nga on a lobi yango bien te omoni bano yo boti baro nio kolaka yo un jour multiplié par 100 koleka moi au moins no asala ke so mwana ndeko no so mwana nani. En fait c'était ça ce que j'allais dire parce que nasi na monelo wa bongo mwana ndeko na yo uta musu so loba parfois ko rata o répondre te oloba mabeto malamu chelo ngina se. Mais oyo à tenir face liboso na yo a fingio a zipio na mbata oyo boti. J'ai déjà vu ça. Nasi na mona biloko wana. Mama, mwana otozongisa na isasa swaza ya yo ngozongisa te. La famille je disais, maman doit te déranger ngai. Mwana wana swaza ki ya yo mama, ngozongisa na isasa te. Ngozongisa ina kisata tu bono bopota na gawana. Mwana bedi karaye, botelo nya mwana mwana muke makasi. Mama, mwana yo sio bengisi na poto. So mon ko boko la yete. Mengeno otikata na social. Bon, social peut toka ba bepi sa bana. Na o conseil kana bato, est-ce que décider ko bengisa mwana ndeko na poto ndima assumer tope ndima ba conséquences nyonso parce que effectivement ezala peu facilité to mona mama leki ya Honorine Porsche wa bengisa na poto le kana émission na sela ngoto ba analyse mais na zorata reposta ngote on dirait ti lelo na za nango ba analyse wana mama leki ya Honorine Porsche a le kana émission pas siné ezalaki ndenge batu balobake yende mutu abebisa Honorine ye mutu alakisa Honorine koiba et ayaki se justifier et ça la passer oyoki likambo o yebeli mutu ni makolo mutu alobi on ani mwana ndeko na yo et ça la passer bakosi yo likambo tope mwana wana ta musozo suiso mutu nalobi te ke ezalaka te to zela lokuta effectivement mambo wana ezalaka mais to michaka toujours ne shika ke mwana ana kope osora za mwana na boti réaction na yo zandene. Donc na loba ba mama bobo la bana ya bandeko to bana ya batu mususu mwana ya mobali mwana ya songolo ya pakala so mwana na sale likambo to eloko esukisio motema zwa longola ke mwana ndeko nanga to ya mobali nanga zwa sko mwana oyo boti keso ezaki réaction na ngezandene traité esko ndengwana. Moi je crois ba dege ozala moins effectivement même bano to boti to corriger bango asali mabe il faut corriger parce que mwana mais to le ka ba limite surtout dans ezaki mwana mutu mususu mwana ndeko mwana mobali mwana songolo tala lobeza ya nzambe nous autres il y a des gens oyo bakorata ko adresser biso parole te ke lelo pe na komi ministre na komi président azwa courage a benga na téléphone te po senga mbongo akoyoka peta mususoni akuta na nzela na kabila ya ochata musu elongi na c'est pourquoi parce que sala anga mabe
Et ils ont la facilité, oui. Mais tu vas na malamu na bana baninga. Ya lipamboli. Nzambe muta futara. Avant na ombula éternellement te aokenda un jour na ndakuna. La famille, n'a chité na vidéo na auto salo fait maman le baiser belé. Et belé, mais je crois le bien essentiel. Tout bon la bana maninga malamu. Moi no yayo. Ata ba biso gazandoki. Ozong c'est na Congo. Bon baza bazong ça, mais généralement ozong ça no bazong ça te. Ozong ça no to supporter ka kindoki on bon. Boke no kan dengona. Boke no ka bongo. Boke no ka bongo. Nzamba li kindoki. So ezali comportement caractère mabe afingara machin. Moi ba dikarai et moi no moni lungna moi mke. Moi je crois to beng sarabana na poto. To ebi réalité Afrique. Pota mususu neti ndeng mama leka honorine Porsche alobaka azali na association ngande konaye azana bana ebele na longolela ta mwana moko mwana na comporter poto lobby à s'organiser pour aider famille à aider maman et à aider bande konaye généralement za bongo siko yo beng si mwana ngo polo bezo susu occasion que ce soit en Afrique na mon bat balobi dépense en bongo mais kasi tango jogi ozongi c'est bon wana sani ozongi c'est bon o dépenser ki so mon ko vendre na ndako na te ketike na social ketike na social ba bi kaza soki neve soki nia c'est so puto pe mwana na yo po bana belé pe bande ko zaka ke no mwana ngai o psi social ke no mwana no bo leta bizali mabe ba ngut ba sepela ko zo bana meneti ya mwana na yo o bana ko tala e bozo solo la en même temps zo pese conseil que bon déjà bana on peut ba yeba bazar maele surtout bana ba uta Afrique aibi ke mama na en Afrique aibi ke bande ko na ba en Afrique malgré ma bena yo anti lo biso akoli akomo sala ozango tinda ata $100 pa mama na ye akotinda ono une Porsche malgré ça ono une Porsche ndo tinda la bande on mbongo abane pe kosunga bande ko na ye pona ni parce que mama la ina tinda na poto baloba ozongo sa mabena mabete effectivement au bord la mwana mutu mususu za facilité parce que mwana za na background na ye nana lisolo mama le ko honorine alobi honorine aya na âge aloba 13 ans aloba bon âge ba pesa ki wana zapeka âge ngunda aloba 11 ans je crois 11 ans pour baloba ka yara na 9 ans et lo moi bongo mais c'est comme s'il avait 2 ans de plus na mbula o yaye normal selon sa tante alobi car na oya na ye honorine na ngena oyiba passeport na famille mo bat bazana matanga suki na ebembe car atanga butu ko ya sika donc déjà za mwana mo kota uta ki passer et background d'éducation ça déjà moins compliqué abi aswana ya ndima kite ba okosela mwana makambo o mais comment bino boko ko beng ko kangela mwana moyibi boy aswana nto ndezaka ya solo abomba passeport siko imaginer na âge 11 ans yo e poto ke oyiba passeport mutu posa na oneti nini osana oneti nini bref la tante amona makambo alobi ne bat baloba ke no honorine sope mobile na bana ko viola ye tanta ye baka soki nini alobi bon atikela o ba bloquer na te bon c'est vrai hein ma munyo so ko loba et vous allez peut-être tant mususu po nyonso ya solo te to pe mususu po se justifier mais il y a même de ces choses là tant bozo yo kango bozo comprendre quand même sens ya likambo alobi ya ko yeba ko zala conscience to pe ko comprendre ko yeba ke honorine abimaka ya loba ko violer te ko bimana mobile na ye honorine azaki déjà na fiancé abi honorine azaki déjà na fiancé azo na 17 à 19 ans lo mois bongo et bimana muna na ye moko honorine parce que alinga ki sope alongwa na ndaku hein du coup fallait créer une histoire pour aloa bima kende na ye lo mois bongo bon nelna betali solongo te eza tellement moulaï bref au fait la maman a lelaki parce que pas sine ezalaki kombo ne tamboli bakangi honorine kombo etamboli ke ya abokola mwana mabe nda yaki po aluka se justifier aluba mamnine leka ndenge mambo salemela ezalela ka tout ça bref ndena utakoloba effectivement ezala facile de obola mwana mutu mususu mais généralement ba africain is in the bedroom ne is awake cool him
Tu traiteras toujours dire. Très dire alors. Et différemment na bano biso boti. Que soki mwana na yo nde mutu aza mobulu. Po mwana na aza soki mobulu. Tope impoli, tope na ebite azana kindoki et ezala nde mote. Et parce que o ya yo aza ya yo. Nzoko lemba mi na ete. O ya ndeko aza ya ndeko. Oyo ya mobali aza ya mobali. Po ya yo aza ya yo. E nzambe pe lokola za nzambe nalinga nzambe. Mamsusu ovandi. So ovandi. Okanisi. Otalika façon nzamba justifier la yo tope asalela makamsusu. Obani no kutu na kuseka. Non, nzamba anko nzamba za anko. Nzambe. Yo so ngola kisa batu ke no yondo amutema mabe. To yondo amutakana, yondo amutu anko kinga na ulakisa mwana to ngana ulakisa yo to nga. Komitungisa te nzamba na bomoi. Wali kola batu nyonso. Wa sondaka mitema. Parce que na malamu nyonso Dieu juge les motivations, ba intérêt. Na ba motivation ezo sala likambo. So eza pour sala moto mabe. Komitungisa te nzamba zali. Tobuka koleka ndenge tolonaka. So luni mu mama wangu bo buka mote buke bele. Yaya. Na bona loba okoninyo yo mninga mo apixa nga silika inde na lo bongo na émission na vidéo. Tellement na yo ke la OK d'accord na lo bongo sauter. Abi ko sala mambulo ba ki na linki kinoiserie te na ba vidéo na yo. Et en fait c'est ça. Ya ya bokola mwa mninga malamu. Eza facile te oui. Mais yo salango pona bolingo. Nzambe mutu afutaka. Sui mwana ana asali yo mabe to azongisi yo mabe. To atali yo na liso mabe. Pandake yo za motema mabe na ete. Nzamba ebi. Nzamba ebi. Yo nga ozongisa mabe te to pe kosali mabe te parce que asali lo mo sepelisi te pour se comprendre. Moni babilo misusu eza nango babo mwana. Komone longia mwana oyo ane mwa moke. Tozala bana babilo mususu sala na 17 ans na 19 ans na 20 ans lelo na mama mobimba boye fallait pas te sona ba ina ngana sala ngote combien na 15 ans combien na 14 ans combien na 12 ans combien na 13 ans babilo mususu za nangoka ba erreur abo mwana surtout âge adolescence ezara âge oyo ya découverte mona nga découvrir nyonso eleka na mokili ya bato e ba koma na mambo moko surtout so ya ye na ndenga mabe to baboti to na bana te to bokola bana ya na mutu mususu à partir ka ya 11 ans 12 ans 13 ans mwana ndiye ba fulie mu pepe et so y prière te conseil te nzambe te ko kuzala dire te o ka po perdre mwana dévier pa bunga baby mais misusu ba ko se ressaisir na ba 16 ans oka comme kokita ba 17 ans misusu pe mpetar misusu pe 19 ans aomozonga mutu bienvenue leave it here cool man azongi mutu eza nango âge ya nango âge siko yo keno retraité mwana dire na mabe asali ana 13 ans moi maya me rappeler des choses tamukile makamwe j'avais 3 ans tala mukilo batu bazali azala mwana mabeba ndakala tala makambo sala tanga zala na 5 ans tsabela bomwe eza bomwana ekosalisa mwana eloko mususu et du coup bo traiter mwana ndoki bokoloba soki nini eza nango âge éduqué conseiller lobana ya boyete akozongela lobi suifo beta gangela corriger fukamisa aza mwana malembe kobosa na pelo sambo te parce que bilo mususu ezalaka milimo za milimo na pesa mino témoignage wa non il y a vision de quoi zwaki na kuta mususu na zwaki sufa na lobelango je crois
Mais avec le temps, à se rattraper, naïe. Et non, yo traité dur pour ça, ce qui nini. Ah, moi, mouké. Que Dieu vous bénisse. Partagez, merci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croient.
Dieu s'élève comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.